dis merci à Ndaya Maïlé l'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire office. Merci à ma grande soeur propre, ma coordonnatrice et Norsin Galunamote, ma Kijos Maya, na France, na Mélé, maman na Amy et Winner. Retrouvez encore cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto TV. Quant à moi, je vous aime tant parce que la suggestion Nabino m'appelle Nabino et ça la biso mingi bien. Pour continuer à s'abonner, déjà dans zolo babo so tal na se ba komi abonner na rouge. Soko cliquer aux amobimba. Les autres ont invité na biso na kombo ya ndeko Mampa. Le fils du soleil autre un peu kobeta sujet moko délicat sujet o bolingaka sujet oyo mon juriste d'affaires Dan Mac Angelo alobaki sujet auto betango gelor qui tourne na Paris pas alobaki to betango. Y a-t-il la vie, il existe-t-il la vie après la mort? Est-ce que ce qui mutakufi est-ce que place à kei vie eza musuzu kuna to éviter ndeko ako décortiquer biso pona to éviter ce qui vie ezali to ezapete to koyo kango na monoko ya ndeko na biso. Là déjà j'ai dit bonjour papa na biso ndeko Mampa. Bonjour beaucoup maman Chati esengo mingi na ndengo ya mbinga penza. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Ndeko na biso moko lingaka bonjour te na kombo ya papa Ndombe na lobaka bonjour et ya souhait déjà lobaka bingi mbote. Mbote na yo lisusu na lié kota onde à l'aise. Merci beaucoup à ceux qui passent à parce que comprennent maramni na lobby. Papa la biso bazo benga yo le fils du soleil. Pourquoi bazo benga yo le fils du soleil? Matondo mingi mama le fils du soleil ezali kombo na ngai na ba kombo ebele yetozali na yango. Le fils du soleil pona nini pamba te soleil azalaka na ndeko te azala na lipasa te azalaka na jimo te azaye moko. Lokola tata mokeli pe azali ye moko. Donc on a spiritualité na biso bayindo moi ezali kolakisa tata mokeli. Lokola biso nyonso tozali bana na ye bonité kolakisa yango topé ko ganga yango makasi ete nazali mwana ya moi. Donc fils du soleil kolobaka ke nazali mwana ya tata mokeli. D'une manière simple yango. Tata mokeli nde nani? Tata mokeli le créateur. Muto asala mokili oyo azana kombote kombo na eza tata mokeli. Tata mokili azana kombote nzambe te. Bon, bobenga pe nzambe nde bobenga kae pour mieux expliquer les choses, mais nzambe lokola Yahweh te, nzambe lokola Allah te, nzambe lokola mvidimukulu te, mais nzambe ya banzambe oyo tobengi tata mokeli. Pour misusu wana nyonso bakela te. Bapesa bango kaka devoir ya kokamba bo ba motomolo ya ba peuple songolo, mais tata mokeli o akela nzete mai mokili oyo ye wana za na kombote kombo na ye tata mokeli moi. Moi neti yo ngai siko mwana ya moi lokola yo pe oza na mwana ya moi, tu peux être fille du soleil. Ah OK, voilà. Comme maman ya likambunde esika oyanoli malamu penza te tata ya mokeli pona yo kasi lokola ba o wana bakela te pona yo tata ya mokeli wana o aza na kombote d'après yo ko expliquer batu ndenge ni ye aza pona yo aza nani? Bon ye to bengi tata mokeli pamba te mokeli ezali attribut na ye ndenge mo na kwa ezalaka na tata mo asala biyungulu so kombo na eza boyebi te bolo no tata asala ka biyungulu kuna. Donc ye lokola ye azala yambo biso tozala kombo oyo a révélé ki biso pa na ezali tata mokeli puisque yango nde eza superlatif na ba attribut nyonso tokoki kopesa ye. Même kombo tokoki kopesa ye eza mokie mingi par rapport ya attribut wana ya mokeli tala kaka mokeli. Donc yambo ye azala eloko moko ezala te mokeli nde muta bandisaka makambo yango kombo ya malonga na ba kombo nyonso esengeli topesa ye ezali kaka tata mokeli. Papa na biso ndeko Mampa na émission na précédent oyo ba maki yo tobeka bomeka pe ko sola ba sujet ebele mo mukie pona rétrospection ya émission na biso ya lelo pourquoi bosambela ka banzambe ya bakoko matondo mingi penza ndeko Chati émission na bayambaki biso émission wana bayamba biso pa confrère na ndeko la dika on a pesi mbote na musika batu balobi bisika nyonso ba msusu balobi kutu ekomi idolâtrie po basambela kaka nzambe. Mais soko lande émission na bokebi bon soko ko mona ke to expliquer ki pona nini moyindo asambelaka bakoko pamba te na mokili oya musuni toza na échelle de
échelle d'existence. Dès totanga na classe, tozana les plantes, les hommes, les animaux. Solo bo classifier ngo mutu aza likolo ya nyonso. Après ba nyama, après ba nzete, après ba minéraux ou bien les élémentaux. Dès totanga na botanique, les êtres vivants. Lokola na mukili a tozana hiérarchie, na mukili molimo kuna pe hiérarchie ezali. Donc tango moyindo azo sambela koko, sous-entendu azo sambela nde nzambe. Mais lokola nzamba za musika na ba affaire privée na biso, lokola pe bomoto na biso etindi biso tengonga nyonso to pusana ka pene ya nzambe, yango na to senga na bakoko. Bango lokola bazana nzambe mokili moko, bango mutu bayebi lolenge ya lolenge koleka o biso tozana ngo ya kosenga pa nzambe, yango to adressaka maloba na biso to losambo na biso na bakoko, bakoko nde bamemi yango na nzambe. Donc bande kono le babeta na mabaku batanga ba vocabulaire muso okutu bazo comprendre quintessence na onteneti idolâtrie. Sima ya bolandi émission na bakota na bozindo siko nzambe o balobi fo basambelaka apesa bango ya no soki ko sambela bakoko ezali libabe lisumato ezali malamu. Pona yo ko sambela bakoko eza na nzambe nini? Ko sambela bakoko ezali bonzambe ya bayindo, ezali bonzambe ya tata mokeli, ezali bonzambe ya solo. Pambate na émission na expliquaki yango bien. Mokili ya molimo ezali ebandeli ya mokili ya musuni. Pardon papa na ngai ozomi manga vraiment na world nazo comprendre. Tant ozolo baki ko samela nzambe ya solo, nzambe ya bayindo, nzambe ya mozalisi. Mozalisi pona yo aza na kombote. Pona yo aza omniprésent. Mais ce que to samela eli suzu neni? Po aza na kombote. Kaso ko samela na komba mozalisiti. Tant ozobenga tata mokeli. Bazami balemi satute, c'est que zalika aye moko wana. Dengue ba christianisme baloba ki nzambe aza représenté na Jésus-Christ ou azali le fils de Dieu pour na bino bakoko bayindo nzambe pour na bino aza représenté na nani nzambe aza na ba attribut donc représentation physique ya nzambe ezali kaka Jésus-Christ. Jésus-Christ aza l'un des éléments lokola yo lokola nga te kasi yo kana si sati. Oh, paraphraser nga boendeni. Na paraphrase te papa na lobika ki azalo kwa ngate parce que marambo oh Jésus Christ sala na mokili pona ngana yo ngala ko sala ngote. OK, na expliquer yango bien lisusu mba mususu zoningo kima no mbula yambo na mopepe. Nzambe azana ba attribut, nzambe aza molimo. Ye moko. Nzambe azali mosuni. Bando bisabino pona nini yo luka kolinga nzambe tango lingi kolinga nanu ndeko na ozali komona na misute. Donc, Dieu spirituel, c'est celui-là, Otobenga Tata Mokeli. Mais la partie physique de Dieu, c'est sa création. Il y a un lobby Jésus, yo, nzete, nyama, ebwele, soro sali som ya bilo kwa na nyo sont des parties physiques ya nzambe. Donc, na ba simo ki bangu, na ba papa kusu, bango surtout bazaka. Bango nyo so bazali partie physique ya nzambe, emoniseli ya nzambe. Biso nyo, so ezali ka na mwana moko te puisque na bonene ya nzamba ko ozaka na mwana moko te. Na dimension nae aroza kana mwana moko te et physique nae emoniseli nae ko ozala kaka mwana moko na te wana eza plus qu'insulte na nzambe biso nyonso sommation na biso nyonso nde esali la partie physique de Dieu le créateur. Merci beaucoup balobi biso nyonso tout ça partie par la partie physique de Dieu. Quant à moi, je dis merci à Sandra Bikoté de la force africaine, Babi Maman Nengwa, Maman Tigrada, Balobi Bakoli, Ezoko Maka, Tétis, qu'on a évité ce point. Papa, tout ça, moi, église kimbangiste. Ça fait partie de la Koko, tout ça fait partie de la religion, n'y surtout oyo existe parmi la religion. Maman, le kimbangisme, c'est une religion à part entière. C'est-à-dire? Ndenge bouddhisme ezali. Ndenge islam ezali, ndenge pe christianisme ezali, ndenge pe kimbangisme o biso tozali komema ezali. Malgré que lelo so koti na réalité au mona ba kimbangisme ezebele, au mona ba oyo neti ya église de Jésus-Christ par son o balataka vert blanc, basambelaka Jésus na kimbangu. Yango na lelo biso tozali ko bengama ba kimbangiste authentique. Pambate lelo eza na religion moko mundele asali o bazo benga kimbangisme. Donc, ils allaient sous couvert Jésus-Christ. Or, le kimbangisme est une religion à part entière. Ndenge ba ko sangsa Mohamed na Jésus te,
ndenge pe bakoki kosangisa Jésus na kimbangu te. Donc lokola Mahomet aza motindami, Jésus aza motindami, Bouddha aza motindami, fumu kimbangu o biso pe to memi azali motindami à part entière. Mais tant ozoloba ke christianisme ezali ndenge moko na kimbangiste. Mais tant balobaka na bino moko pe bolobaka lisusu ke kimbangu aza motindami ya Jésus. Au monte ke bo se contredire. Yango na lobby eza sujet moko très délicat puis trop vaste. Torozo mukolo to expliquer bino yango bien, mais torotal sabino ke église o bozomona lelo eza juste un appât ndobo. Puis ce message o mfumi kimbangu ayaki nango eza wana te. Mais lokola mundele akangaki kimbangu pe abomaki kimbangu tango afandi aye komona ke kombo ya kimbangu koyo kolimwa te po eza kombo moko munene. Mundele mutabomaki kimbangu. Voilà, yoka na silisa. Tango mundele amoni ke eza kombo moko munene koyo kobunga te po lobi ebima na lolenge moko oyo ayebi te yango na akreaki mwa bric-à-brac na ye na kombo ya kimbangiste. Nde batie kombo ya Jésus na kati. Pour lelo pose personnalité civile, il faut le canal l'état. Or l'état égale mundele. Yangwana lelo romona ba créer. L'état égale mundele. Kasi ti lelo l'état na biso saka na maboka mundele ti. Aucun pays africain n'est libre. Ben jonction nyonso bazo zwana ezali cuisine na bango te eyaka koya. Entre autres bitumba na biso yangwana to botola bokambemi ya bayindo na maboko ya mindele. Papa mampa wana toke na sujet mususu tokubunga sujet na biso ya kitoko ya lelo otonga to betama solo. Balobi il n'existe pas la vie. Est-ce qu'il existe la vie après la mort? Est-ce que après kokufa bon mon yezali? Ingeta mama na ngai matondo mingi na motuna nayebi ke motuna ekwanzi bato ebele pamba te ekoma nango elobeli soki mutakufi que ton âme repose en paix. Po ani tolobaka lilobana pamba te bate ya biso nde bongo. Mengonga nyonso balobaka que ton âme repose en paix esalaka biso pasi makasi pamba te biso oyo ba etozali komema bonzambe ya bakoko toyebi ete mutu soki akufi akei kopema te. Donc s'il faut qu'on réponde na mutuna na yo après la mort il y a aussi une vie. Donc vie o tozali ko benga bomoi soki tozwi yango lolenge ya disque cercle vie o biso tozali ko mema awa ezali kaka moitié ya cercle. Donc dans la mort il y a la vie, dans la vie il y a la vie. Donc quand on meurt ce qui okufi c'est que au botami na mokili ya ba vivant. C'est-à-dire pardon Obé ça m'a dit tout pardon puisque logique hein. Puisque on est comme mathématique papa. Plus que moi bato bazo tala biso ba ninga bazwa mathématique te me bazwa ba démonstration ya bon moi après kufa. Na ebistana bandeko bazaya kotala biso par rapport à motuna na yo s'il existe la vie après la mort na lobby oui na affirmer yango bakangana wana. Donc après la mort bakangate bayoka na nona soki mutakufi vie esukite vie ezako continuer vie ezako continuer na ndenge nini bomoi na biso so toli to zongolo lenge ya disque to cercle vie o tozali ko passer awa sur terre ezali kaka moitié ya cercle. Vous comprenez? Donc vie mobimba ya moto ezali bomoi na ye na kufa na ye yango nde sali vie. Donc ndenge azo vivre awa ndenge pe tango akokufa akokende ko vivre yango donc tango muta botami awa c'est que akufi pa bato oyo bazana kokufa soki akufi awa c'est que abotami pa bato oyo bazali kokufa. Tu ne comprends pas? OK. Toza na vie. Ce qui n'est pas zemi, to expliquer on a ba pratique. Voilà. Net le lo so na zemi, na za zemi na libumu na boti mwana. Mwana wana abotami akufa ki quelque part na bato oyo baza akufa. Tango mwana bota maka nde za boso ozuze moboti mwana na lelite ba obenga enani. Morne. Malgré que nzoto amusunyeye mais nini ezangi pema. Siko nzoto ya musuni lokola tata na mama mutu basalaka yango peme utaka wapi
pa nzambe. Oh mokili ya nzambe eza wapi? Mokili ya molimo. Donc mokili ya molimo yango wana place milimo oyo nyonso ekufaka awa ekendaka kofanda. Donc ekendaka te efandi no ezozela mokili ya mokolo asuka po elamuka te. Nzamba akozala morphe na niveau wana te mutu so akufi ke alali. Nzoto musuni mutelalaka na tombe. Mais molimo ekozonga. Na émission mo précédente expliquaki que le monde physique autoza komona c'est le reflet du monde spirituel. Donc nyonso o eza na mokili ya molimo awa euta na mokili ya musuni. Et na o nyonso eza na mokili ya musuni awa euta na mokili ya molimo. Ne expliquer yango encore autrement. Ndenge to sa l'émission ozo planifier déjà suka la journée. Oui. Après na kokende boy, après na ko sala boy, après ba o monter na émission, après na sali mise en ligne. Au classango déjà. Siko tango okendo ke sa nini? OK kokisati. Oui. Kasi tango ozo classango yango na déjà mokili ya molimo ti. Tango ozo kende kokisa yango yango na mokili ya musuni. Ndenge moko na milimo. Milimo oyo eyaka awa dans le physique eutaka nulle part te eutaka na mokili ya molimo. Ndenge moko Jésus n'a expliqué yango sous pour les chrétiens. Bafandi Yahweh alobi peuple nanga azo souffrir na lingi na tinda mutu moko kuna po akende kangola bango. Boka lisolo na Bible ndenge boyemba ngo peti na banzembo mutu moko. Lisolo te ezalande bongo. Na zolo wana ndenge na zolo bila yoka ngai. Po ezali lisolo ba yela biso uta na kata mukandana. Boyemba ngo tinda banzembo. Moko te andimaki sauf yende muto azwaki audace ya kolakisa musapi po alobake botika ngai nakende. Bazalaki wapi tango bazo solo. D'après yo bazalaki mokili ya molimo te. O bobengaka séjour de mort d'une manière abusive. Non, on a mokili ya molimo wana bafandaki puisque Jésus n'avait pas encore le corps physique ou bien le corps charnel. Bazalaki na molimo basololi après sikoyo nzamba lobi savana kotinda yo Jésus. Et ayaki na voix naturelle o mutu ayelaka na mokili. Tata na mama basangisi nzoto, babimisi nzoto ya Yesu, ale nzambe molimo wana bakotisi na Yesu. Tango pa silisaki mission na ye ava sur terre et sengelaki alongwa mokili ya musuni d'une manière naturelle na liwa. Akufi malgré bokansareti lelo ke Yesu azana bomoi azana bomoi pamba te molimo na ye yambo elata musuni ezalaki na bomoi nzoto na ye pe tango ekufi epola lokola bato nyonso me molimo na ye oyo ekotaki na nzoto po esala musana nango ezongaki kuna. Donc pour na yo Jésus atikala kosekwa te avant nzoto na ye epola. Toute résurrection n'est pas physique. La Bible au monde que résurrection à Lazare est un démonté à Jésus. Lazare azongaki na bomoi na corps physique. Et la loi dit que nzoto nyonso o ezongi na bomoi suka nango esengele kufa lisusu. Ndenge moko Lazare akufa lisusu. Mais Jésus a salaki résurrection spirituelle. Yangwana okomona Jésus a komaki kosala ba apparition. Ata ba disciple ba fandi ba kangi ba porte visible nyonso mais Yesu akosala nini akobimela bango. Poza Yesu na nzoto musunité. Nzoto musunité ko sala apparition te. Vous comprenez sur le chemin d'Emmaüs. Bon, olobi ke nzoto musuni ezalaka na apparition te. Pourquoi nzoto ya Jésus na kati ya tombe ezalaki lisusu te après 3 jours. Yem tase kwa kina molimo. Na corps pe limwaki? Omona ki hein? Eza biblique. Yo zone dima o eza Bible. Ngape na zongi sope ka place o yo pe omoni na marambona. OK, ya si on a rebiso la Bible o botangaka. C'est un livre mêlé de vérités et de mensonges. Tanga yango na miso ko fongwama okoyeba ko diseke ni neza solo ni nezali lokuta. Bible na bataba lever rebele po bimiseka kaka extra mais nzoto nae epola lokola ba nzoto nyonso. Pamba te likolo kuna okoyoko mata yango na nzoto musunité. Loi ya pesantere ko kanga yo. Soki Yesu mata likolo na nzoto musuni. C'est que fa fanda na kita musuni. C'est que fa lia na sanya musuni. C'est que fa lia biloko musuni. Siko kuna milimo ezalaka kaka ye moko akena musuni. Omona teke waneza masolo penda ya bana mike. Oyo zobetela biso eza masolo ya mikolo. Voilà. Sikoyo mto zobetela biso masolo ya mikolo. Voilà. Pona yo esprit. To pe nzoto ya mulimo oyo zoloba wana. Pona yo eza nini? To eza wapi? To ezalaka ndenge nini parce que jusque là tozobeta masolo molimo musuni yango tozali awa tozo solo la tozo monana. Siko molimo eza wapi? Eza pe nini?
Voilà, je te répondais par rapport à l'ilobolobi na suka musuni yango tozo mona tozo solola. Molimo ezali nyonso o tozali komona te. Ce que yo maramozo mona te oye ba mpona nini ozo confirmer les biso pourquoi? Toi bagamo par révélation. Révélation et où c'est pas nani. Voilà. Bozambe ya baindo. Ah. Bozambe ya baindo. Tozongi lisusu na makambo yo. Yango wana nde bozambe ya solo. Ce que bonzambe ya baindo. Eza molimo to bonzambe ya baindo eza ya biso bato. Différence parce que tant yo zolo baké bonzambe ya baindo nde révélé yo. C'est révélé mama ya milimo. Donc yo kufa na yo. Donc ndo za boza molimo. Pour olo bata milimo. Oza na musunité parce que tant tu révèles des choses qui est spirituel. Donc tu n'es pas oza pe molimo. Motuni aza molimo. Chanel yo kanisi ke mbala no liboso ko na mukili yango. Yango. Te? Yango combien de fois? Mbala ebele. Mbala ebele. Nazong soka na mukanda o ndimela. Bangsa ye. Kobanga te. Kopo ni na tami na telo talobi ya mbala ebele, le moti na tali eboye. Na tali ebele bo na ba te. En tout cas beaucoup ko esa bi mabe hein? Beaucoup ko esa bi mabe makasi. Na pesa anecdote. Jésus a tuni ba disciple na ye. Bazaki ebele na bomona nga neti nani. Parmi les réponses, disciple moko a pesa yano, ozali moko ya ba prophète o asali nini, oyo azongi na bomoy. Donc ça signifie qu'à l'époque de Jésus, on croyait à la réincarnation. Bayako kanga yango na Bible nde na raison au bon ba yebi to pesa bino raison prochainement. Pambate même na Égypte antique, o ezali bonzambe ya bayindo ya kala. On croyait à la réincarnation, à la vie après la mort. C'est moi na pote komaginine à l'Europe avant parmi les raisons ba yo boy la réincarnation et komaginga ko defa mbong tant na yo senga na l'été loko do vivara na refuto na l'autre vie wana. Mais malgré ba raison mususu pe makasi eza ba raison typiquement pona ko aliéner mo batu ba ko lo baté soko kufi. Ezaka na boyindo te. Mais c'est quoi ça que olobi ke après la vie soko ke na bouddhiste na bouddhisme. Na bouddhisme pe ba lobela la vie après la mort. Et ya kaka islam na christianisme nde ba lobela ka soki muta kufi ake pema. Si ba musulman côté na bon ba lobela pe mukolo asuka. Ke Mahomet tanga roya mili monyo soko lamuka. Ba chrétien pe ba lobela mukolo asuka. Si ngana lelo toza ko mituna mikolo asuka ngwe ko sangana neti opposition kuna na martyr ndenge tatandombela lobaki ba msusu na 20 mai ou bien Yesu kwa mukolo na ye azuba oyaye Mahomet pa koya mukolo na ye. Donc mutuna na tuni ba chrétien na ba musulman yangwana. Po bino nyoso bolobela. Nga pe na tuni yo muto molimo. Yo tuni bango nga pesko na tuni yo. Mukolo ngo pe ya suka. Est-ce que croire na mukolo suka ngo ki rozala? Ka mukolo suka na ya mukolo suka eza général te mukolo suka eza par rapport à mutu na mutu. Tant nga na kufi lelo mukolo nga suka yangwana. Ba msu batikali na vie. Tant pe na botami mukolo nga ya liboso ko botama yangwana. Donc pour na yo mukolo ya suka ezali général tende bat bazela. Te. Exact. Et pour na kopesa sous ko renchérir na mutuna o e yano o na biso ke ezambala liboso ko ya na vite. Toyeba raonte pour anini pour c'est l'homme a décroissance. Mutazana bokoli ya mosuni na bokoli ya molimo. Bato o bazana niveau moko nzoto ya mosuni na nzoto ya molimo zokola niveau moko ba miyebaka nazalaka akomiyeba. Mais muto o neti biso la majorité ya peuple ya bayindo ya mukolo lelo tokolisa mingi muto alibanda muto mosuni. Mais muto l'être spirituel est né azana mukuse ya ontoza komiyeba te. Mais soki to miyebi po ezana ngamsusu okoko ma place moko au moins neto koma bisika. Mais au luki na veni na oh sur terre au luki ba réflexion moro boy quinoise nde ba réflexion moro banal na leka déjà awa parce que wana c'est que leka qui on a mukili ya bontan ou yaka mukolo na ba précédente veni na yo mba msuto lo ba a tort a raison bolinga na chemo bien na mo pe na tipe na vue na nga na pe to zalaka. Ce sont des réalités. Bakoko baïn. Vous comprenez? Bon ça se mabe makamona. Eza na bana msusu. Ko tozo mi keso mo kinga papa na ngai. Okimingai. Okiminga makasi parce que na tuni yo zo pesa ba révélation avec ba confirmation. C'est que yo pende to so wana molimo, wana musulité. Ça va? Kanga réponse wana si c'est lo na ndoloba. Mutu nyo sazana no molimo avant na kozongela yango. Na suka na lo na ndoloba que ce n'est pas notre
première venue sur terre. Toyaka. Toyaka na biso. Pamba te bolo bako mon la Bible. Chez Dieu, un jour égale 1000 ans. 1000 ans égale un jour. Yebisa sur Nzamba sali beba botamika lelo après 2 heures du temps koufi. Donc vina mo bima Nzamba sali pas ça la 2 heures. Non. Et na repesa conseil na batu bakendo zambonga kisi. Pas eleki suka nango lobi te lokola to vivana biso ka sur terre nazo nanga mbongo agwa na renier après na kokufa pona mona pe bato belé bazo ba mbongo agwa ba renia suka nango pe ba koya te ba kufa pe bien. Ndeko nanga il y a une vie après la mort. Donc yo peut-être au renier pendant 10 ans na mbongo moto mais tango ozonga kona obi so renier pendant combien de temps na souffrance. Tout se paye ici ba boloba yango te. Siko yo zimbongo moto kei au koufi au fouti en ote. Ok, foutonde mususu. La vie existe et pendant la vie et pendant la mort. Ndenge yo zandingo zokima makama molimo po ba pekisa bino makama molimo. Yo moko poza molimo. Te kana pekisa makama molimo te parce que on a soke longo wana. Otika ni kana nzoto. Non non. On se comprend pas tellement. Esprit, ndenge yo poza esprit. Ngana boy te ke na esprit parce que ce to lali to eba mam to salate. Voilà. Parce que toza to molimo eza katinanga. Soki le na kufi na molimo nde eko kufa katinanga parce que kibo moto na. Nzoto nde ko kufa molimo ebimi zongi na mukila ba wa o nga na zoloba place la vie continue après la vie. Place la vie continue après la vie. Voilà. Siko pona yo lokola la vie continue après la vie. Pourquoi siko soki muta kufi to lelaka toche mawa tolati souci pour te dire que un jour abota mané na famille ya baninga la nzungu neuf lumière abota mané kuna mais na nzoto mususu na molimo ka wana d'après yo bongo molimo moko wana kaka c'est to lela suba we te to lela ka ba affinité kozana na bango longo mais même si mutake voyage a kozonga to lela kati tolela kaka kufa eza voyage te papa kasi te kolela ndenge pe tolela pona kufa ndenge pe mutako kende voyage toleli donc tolela te que to kabwani libela non tolela pona ko témoigner moi souci wana mais te ba ke mutu wana kozonga et malgré kaza na nini na bawe ikuno kotuna motuna wana sikoyo ba vivaka nini relation ko za na ndenge lokola bato bakufa te na liwa na vie. Relation entre bango. Bon motuna no tuna comment relation entre bango. Merci beaucoup. Nous chutons vers la fin de notre émission mais nazonga msumuke na zongi sayo lusumuke. Maman ça na loba te. Te na pe sota ebele. Mais ce qu'on zo loba ne ba kamka moko o ils appellent clarté. C'est ça. Yango moninga nazo zona nga micro na poser na ba question. Si pe na loba makambo ya clair. Ozo ba mambo za clarté parce que makambo yo mo zo loba lelo na kilelo ozana muta musuni, n'est-ce pas? Naza muta musuni na moli. Ozo kufa zonga o mi yebi ki na kufa ki na zonga ki. Mutako ebati. So za molimo na eza na makaso okomieba. Siko tango okufa ka wana avo ya boy. Ozaka na famille. Nazalaka moyindo. Na famille nini parce que famille oyo za na ngweza famille nani. Na eu ça après caméra. Oh non, mais bien sûr. Tout ça décortiqué parce que au moins makambo oyo zo loba la biso, il faut nanga na bato bazolanda biso ba comprendre. OK, ata ba comprendre union surtout té. Voilà. Au moins au convaincre bango ndongo zo. Je vais te faire une anecdote révélation moko. Oyebi kala so mo na botami bando pesa kombo bipese la te. Ngasko no boye likamba bakala o. OK. Kasi bonzambe na biso efandi na kikala na ngoti. Efandi lelo te tozo zongisa nde kibokala. Ngala poser question. OK. Place au kufela ke vo ya boye non oza boye. Ozaka na famille nini? Nazaka moyindo. Na famille nini ka parce oh bimeli la famille na bino mo lelo. Na famille wana. Na kwa po bimeli la famille na bino. Po amezate. Biso soza ba indo te. Biso soza ba indo. Merci. Banda ko pesa kombo bipese la te po nini fo ba yeba. Mbala mususa azali mwana o azongi. Ba mususa azali ndeko moko songolo azongi. Ba ancien mibange ba sage ba kofanda ti révélation ya kombo ya mwana ane koya. Mba msupe mwana ane ye moko ya na kombo. Ngai mama leki ngai na kufaki na zozonga. Tango pe ba pese komba mama leki na boko mona na bizaleli, na etamboli, na elongi peut-être ya mama leki wana. Dès la kisi ki azongi. Kasi bolo baka rien ne se fait. Tout se transforme. Yaka transformation. Merci beaucoup ndeko mampa oyo ozo ko makambo oyo
nga nazo comprendre na ngate na bité soki bato bazotala nde bakojuge nga nazokoka na koloba makambo nyonso yo nde ngoma mosusu ozopesa nga tante ngoma mosusu ozokotisa 1000 questions à la fois mais ngai naza kaka na kati ya kolakisa ke il y a la vie après la mort et il y a une relation entre vivant et mort. Jusque là non l'accès on était il y a au vaccin il y a une relation entre vivant et mort. Évidemment. Quelle relation? Relation eza. Quelle relation? Yo non l'autre tata mo sina bino kufa te. Ndoto na réalité c'est deux choses différentes. Grâce à la différence wana et mon n'est pas là. Pourquoi on doit comparer les choses? Non de la réalité t'es papa. Bon, yo fandi boy. L'autre c'est batube on mbeli to la muka o batube o kembeli. Na no l'autre teke bazo landa yo tango sutuki boye dans le monde physique boye ozana pema. Na l'autre honte. Si o pema ne utia. Papa, mon pablo kona ezalaka olali ozo réfléchir au bimi na kata ndoto na pression bimi molimo te ndoto c'est une réalité pamba te moto aza molimo aza mosuni molimo ya mutu ekokoma ekokozonga hier molimo na yo okeko kende lobby dans le futur mais nzoto na yo ekoki kokende te pour une autre physique. Il y a un second molimo na yo koko kende 2 jours après et 2 jours après les autres lundi au lotike au beba ni na 9 lumière. Tango l'amour qui bole ah mais naza un problème na 9 te. Toza bien to beba na ndenge nini. 3 jours après pambaka ka boye bo beba na 9 lumière. Oloba na lotake l'autre ko donc molimo bimaki kendaki donc ndoto eza ba signaux. Ndoto nyoso neto lobia ko chubanga mbeli so na lotike ba chubinga mbeli peut-être on m'avertit donc ndoto nyoso soke yelio c'est toute une vie soke salami dans le futur okoki ko repousser yango tout comme okoki ko attirer yango so eza makambo solo ya malonga o sel un programme pour obenda yango so eza makambo mabe o sel un programme pour o repousser yango voire même okozonga dans le passé okende ko réparer loko moko o eleka déjà dans le passé ndeni ozonga ndeni bana on dit maintenant on a lobby papa ngandima bongo te na on ndenge nini parce que ba démonstration zate comment réparer le passé malgré que les kaki soko bandi ko ndima ke il y a une vie après la mort il y a une relation entre vivant et mort ndé si on a olaxo comment réparer le passé pas de problème tozongi kana il y a la vie après la mort voilà tozongi wana yo ozo confirmer makambo oyo o lobi ke yo mo pendo oza le revenant ozonga en réalité mam tozolo beza spirituel est-ce que na spiritualité quand nous ozolo ba bongo ozana ba preuve moko preuve ya gimusuni sikoyo OK mutakotala ba preuve oyo lobi oui ba preuve oyo zo la kisaki na musuni mutakoyo kokufa azonga parce que nous parlons hein tolo ba oui mais bato bazolanda biso na bato ozolinga ba comprendre ba mona quelques preuves oyo pesa bango soit na famille no mutakufa kala muka soit yo moko nde na poser question répondre ngate o bimelele la famille nini avoya boy o lobité so bato ba ondimango neni ezana bana mususu so tali âge na ina makambo zo salezo correspondre te kasi yango zo la ke yo kana persona no eyano yo kanga tina suka mama mwana moko aza na 3 ans mais aza o babengaka surdoué par rapport ya physique na ye mayele o aza nango ezolongo bana te na o esengela ki azala ça signifie que c'est un esprit ancien c'est un esprit ya kala nzoto ndeza na nzoto wana ya 3 ans mais molimo wana eya prof na classe ezala ke soko zo tangisa il faut bandela 2 ou 3 fois mais moi na ndenge prof azo tangisa ye ezokota ti prof azo bandela ba msusu baza pembeni baza na ba retard ya compréhension ye azokoma déjà ezana mwana msusu azana âge ya se mais azoyemba azokota na gamme lokola mukolo moko oyo po okoma na niveau na esengeli au gravé échelon il y a 6 ans ou bien 12 ans mais ye na moins de 2 ans azoyemba ba Michael Jackson wana ba milimo moko ekenda eya baza susu na difficulté te pona on débat aux grands esprits pas trop d'efforts pour se faire comprendre. Olobi ke na kata yo na raison nanga parce que o répondre te. Kasi na pesio ya no kaka na exemple wana ke exemple palpable nga pe na rolo bake évidemment oyo eza boye nga lingi oloba nanga na famille nanga to na biso ba koko muto intel akufa ki tanga lamuki ou bien soit akufa ki na kibongo nga naza na koko nanga na tikala ko mona ete mais mama lek na biso lobaka soko moni mwana kingandi kolongola te ko bakisa te koko na biso wana on les exemples ba luka koko na biso wana puis azana ezaleli
elateli elongi etambolili ya koko na biso na kufaka nde la kiziki koko na mina zonga azongako bon temps na époque Jésus bazo yebise que kama na kaka boko pone na maele mona bakoko to kama kaka ngala uta na famille ni ngai omoni ndenge balobaka mutu so akufi molimo na ye ke epemi nde balobaka tokokuta na kaka mukolo ya suka eza mama na mbeba eza mbeba ya monene pour ça mutu akufi ake continuer vie biso ba vivant toza na posa na bango ndenge moko mutu o akufi aza na posa ya ba vivant donc tant mutu akufi bokolo bateke kende pe bato okuta na mukolo suka ozelango trop yi donc ce que mutu akufi ake pe ko pe maté soka lekisa ki bo moinaye a malamu il faut bo excitaka il faut bo benga kay a ko répondre na ba besoin na bino ya famille bo benga kende nini yo bo saka nini benga kay bo bato bakendo sani na cimetière bakendo lo maloba pamba kasi place ya kokutana na bato bakufa eza cimetière po nzota musuni oyo alataki etikalelaki wana ndenge mo pe mutu oyo aza na kokufa kuna akoki kozala na besoin na yo mutu oza na physique a kokufa ya mokila molimo te nzambe avant tumba Sodome et Gomorrhe atindaki banani ba ange bayaki na mapapu donc lokola bazali na mokila kokufa kuna ya liwa ba utiliser kaka bato bazali dans le physique ba kende ko signaler bato ke akotumba Sodome donc il y a une relation entre ba o bazana vie na ba o bazana bomoyo tant bato bazana bato tant bato bakufa bazana net yo bato na bino famille bakufa so bazana besoin ya service à sur terre ba kozoyo sela ba on bazonga te ndenge moko yo bazana besoin ya soutien na bakufa kufi nga besoin soutien na bango te soutien ni nozana besoin ya mutu akufi batie akufi kasi mutu so akufa comme libongi pona yo tazali bakute azali kamate ali bongi pona yo makamuna zo biso yango nde sali ke bayindo pasi ezala pole ezala te na makamuna so sala po soki muta kufi be sio ke les morts laissez-les yo pe tata na bino akufi penza mama na bino za na vie mutu ke linge tuta ye akimi alobe na kufa na tika bana na nani mama na so akufi akomi ndoki c'est que yo pe tango kufa comme ndoki. Non, moi je ne dis pas que non, ça comme une doki. Bongo siko. Na lobi bongo te mais yo non zo bato benga rabango, to le la rabango bazong. Po bango ba se transformer, ba kena mokila molimo place nzambaza. Po nzambaza mokila molimo. Aneti tata moi na bino za na bandal na veni tel. Ozo zoyete ozo mutaza na venya na kepe sana téléphone na sona tata moi na biso. Lokola baza pembeni. Ndemo bato ba kufi, ba longo na monde physique, ba kena monde spirituel, lokola nzambaza na monde spirituel. Tika to invoka bango po bayebi comment ko transmettre le sang la biso kuna. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je dirais une chose, mutu soka kufi. Nzoto na ye mutu etiki ko vivre. Mais molimo ezo vivre. L'esprit ne meurt pas aussitôt, mais molimo pe ekufaka. Ekomaka na ngonga molimo pe ekufi. Wana kala mukila molimo. Eza na ba quartier, eza na ba continent, eza na ba province, ndenge eza ndenge kuna peza. Sepe mutalinga ya ba eza na esprit mo tata mona maman basaki nzono kuna yo préparer ozo kende kuna. Pa akei kuna. Moi toki na sujet msusu papa, o memi ozo linga dejo concernant mokila molimo na kota na ngate, na zana kala mokila musuni. Ta okanisa dejo za mokila molimo. Papa oyo no memanga wana meminga musika papa. Tozonga na mokila nzoto, na mokila nzoto tozongi débat na biso et continuer. Pas de problème. Parce que tozo appel ya bato ba senganga, bazana ba question o ba rotunanga, na ya lisusu na tuna yo, ndenge nini o ba koloba contenu ya makambo o lobi ke après la mort il y a la vie, il y a une communication entre les vivants et les morts. On a eu un quelques mots de la fin. Bonzambe ya baindo nde lobi bongo ba révélation. Voilà. Mot de la fin na yo par rapport à émission à Lelo et puis quelques salutations. Matondo mingi mama na ndengo yambakinga, merci beaucoup pambate ozo participer na bilaka. Fumukimbango lobaki yango arosala kati na bilenge. Dans le kola yo wuti bisika nyoso wutaki na nzela etando tozongisi na mapambole pa na bino. Naton ndenge boye na brique na bino na édification ya prophétie yo pe réalisation nango ngeta prophétie nini kasi moyindo koma mundele to kende déjà ti to ke déjà na likokisi mais yambo moyindo ko mundele sengeli ba ko tangisa moyindo ndenge mfumu nkusu atangisa rabiso chef spirituel pe représentant légal ya mouvement vivant mponga aza disciple na ye osungi ngai na mema maloba o atangisa nga na ndaku na nzela etando matondo mingi na pesi oza disciple ya fumukisu amfumukusu voilà menga na yebi ba disciple za la kaka Jésus mutasala ba disciple
kuna pe ba disciple bazala. Oui, naza disciple ya mfumukusu po mate message o mfumukusu nango ezali pona lobiko ya moyindo. Mais message o Jésus ayaki nango ezali pona Israël. Ah bon? Ezali pona biso bayindo te. Voilà si j'aime papa. Mot de la fin 4. Matondo mingi na bino bantu bozaye kolanda bokolanda manaka oyo yambo ya ko critiquer, yambo ya ko finga balola susu lolemo mbala misatu pe Lucas Koyo osala critique na yo. Na pesi bino nyonso mbote batu bolandaki biso boza partout, nengwa tuyu, nengwa mibo, nengwa patience, moseka, ne moaila, ne ntilulu, boza penza ebele, papa imo, bon séjour a nakini bambote ebele, na ebike, mama chatia robenga nga susu pe na koya susu pona, maya malonga to mesana koloba. Numéro de contact. Plus 243 998 90 topé 90 42 22. Merci beaucoup papa. Matondo mengande na osengo merci. Kaka ndenga na lobaka makambo eza na Kinshasa o to bota mela o do makambo zo continuer ka kozala parce que ngape mbali boso na yoka makambo o zo bima veut dire que ngamo bene na zabo na mona neti na voyager mais na voyager te. Na zali. À faire voyager nga temoko na ndenga ba jeter. Je dis merci à 9 Lumière nenga la nzungu balobi ya zana na bomo ya mkili. Ya mulimo na nte. Ya mulimo pesiko te azala là parce que formation nga na nesita. Ya bota mena kuna bota mi bébé. Moi pesa nga formation ekozala te. Maramo ezo sexanga. Je dis merci à bisotangoy. Babi e pasana na mokili ya mulimo. Merci à papa Ndombele na sima caméra ye pasana na mokili ya bata mulimo. Te ye mokili ya bata musuni. Merci, je vous aime tant. Moi, écoute, d'abord, abonné les émissions, et quand tu déjà frousse. Moi, d'abord, abonné les mais deuxième, en tout cas, bon, benga, à vivre, en tout cas, bon, réagir. Et ça, la question, en tout cas, papa, n'a pas solo, qui te remarque. Merci beaucoup.